Mais bango bazana chaque année va ciblaka biso. Chaque année va ciblaka. Olobi baluba babuka bangote. Kana biso. Afenini Afenini ni wana babuka ke. Itaga. Salite de la Itaga. Obateka Itaga ko tubateka mapapa. Ko baluba ne bazakuna. Babuka bangote. Ah oui. Siko. Na wakadi ne banani bazala awa. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Mais bango bazana chaque année va ciblaka biso. Chaque année va ciblaka. Olobi baluba babuka bangote. Kana biso. Afenini Afenini ni wana babuka ke. Itaga. Salite de la Itaga. Obateka Itaga ko tubateka mapapa. Ko baluba ne bazakuna. Babuka bangote. Ah oui. Siko. Na wakadi ne banani bazala awa. Itaga eza salite kolekala paka juma. Bakota hakuna te. Tellement que baluba ne bafandi kuna. Ozobaka na mboka. Oye bapasa pepe. Bino bozali ba premier producteur ya salite. Dégagez bien. Ezali béton. La pose question, ezali béton. Même l'activité qualité. Nous avons travaillé à Marocha Moto. C'est-à-dire aux autres pour ma béton hall. Nous avons été maman. Chaque jour nous avons moto. C'est normal. Dégagez, on le voit. C'est là. C'est bon. Namona bino lisusu awate. Samo to goma, samo to goma. Ma béton. La position dans le Baluka, la conscience là, on dit que comme béton. On dit pris à béton, ma salut. On préfère au chapeau, on préfère ça la bêtise. Alors on va c'est là, finalement, finalement, on a dégagez. Twana Wakadinga, moyen zate. Bamesa tout elali. Bamesa nyonso elali penza. Donc bato bazoteka te, bato batandi te. Donc toaka debout akobanda commerce. Prince Kasavu baye Wakadinga. Ata mesa moko kutu eza liboso na ngai. Naomona nyonso babukia. nayebi te lelo toteka te lelo moye toteka eza te naye bato soki boya na bino mpo tosala na biso mosala naye kotanda nde biloko baperiki moye totanda eza te mosala tosala na biso baimboka bazala bongo aligné na question oyo ya balabala ezali nzete. On ne peut pas comprendre atoya sur Kasavubu toya nzela oyo ezali en béton ezwi mbongo ebele mpo na république mais bato bakomisa yango esika ya koteka bato tala ezala te. Par cette occasion ayei koinforme na bato nyonso oyo bali koocupe Kasavubu, Bokassa, Wakadingi, Plateau, Isoke, Bima, Wangata, Kigoma,
balabala eza wenzete balabala eza poubelle te oyo akotia likolo na eza mokolo suka oyo akotia likolo na ye non seulement biloko wana bakoconfiske yango na ye mpe mutu akokangama parce qu'on ne peut pas comprendre que totia na nzela oyo mpona edésengorge lelo wile eza tout embouteillé alors que nzela oyo esili de bout en bout bokase esili de bout en bout wakadingi de wileri ti bokase eza de bout en bout lelo ezalaki bongo mokolo ya suka avertissement ya suka de ce soir les forces de l'ordre bakose déployer mpona koyeba kotia ordre na sika oyo oyo akotia likolo na ye akozala bongo ya kokangama bamagasin béchantillon na bino na kati échantillon libanda te otika batrottoir ezala bongo libre mpona bapermettre bapassant batambola bako bongo kosalaka bachar na bango bakota na magasin bino paisiblement batrottoir so bokangi yango eprovoquera non seulement embouteillage parce que moto akotenga mpo tout ambutu te mais créera mpe baaccident nalingi lisusu komona mutu likolo ya balabala koteka te misala esalami ezali bongo mpona kopermettre accessibilité aussi na marché central mais également kofluidifier ville ya Kinshasa mpona mbotali ya embouteillage batu bateka lisusu likolo te temps ya avertissement esili oyo akotia likolo na ye akokangama biloko na ye ozala bongo confisqué toprofite mpe na occasion mpona kopesa longonia na tata mokonzi ya mboka mpona volonté ya kosala bongo korestaure voirie ya Kinshasa komodernize voirie ya Kinshasa totambola likolo ya beton oyo tozwi grâce à tata mokonzi ya ekolo mais baincivique bakomisi yango bawenze oyo aza na mposa koteka na prolonge temps ya kosala bainscription mpona kozwa mesa na zando bose dirige na journée botani mpo kozwa mesa tokotolere lisusu te bato bateka likolo banzela nzela ezali mpona mituka ecircule mpona kopermettre ce que to se mouvoir facilement nzela ezali sika koteka te ezali sika kotia fulu te donc là tozala na fermeté ya makasi na rigueur ya makasi et nous serons déterminés oyo akoluka kotia face na contre l'état akutana na l'état mbote Kinshasa mbote mokili mobimba lelo tozali wapi tozali bongo na zando ya monene marché central précisément awa na balabala Kasavubu epai wapi gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba Lubaki akitine esika oyo mpona kointerdire kobanda mokolo ya lelo kointerdire mpe kopesa instruction ete Kasavubu basali nzela ekute ba million ebele basala ngo en béton kasi mituka ezali ko emprunter bala nzela oyo te mpona nini bato bakomisi balabala Kasavubu wenze na yango gouverneur ya ville ya Kinshasa bomoni azali accompagné na ministre provincial ya environnement Léon Mulumba azali accompagné na ba généraux mibale pona koluka ete ko sensibiliser bakinwa koyebisa bango ete lelo ezali mokolo ya suka ya koteka na balabala awa na balabala Kasavubu esika oyo esengeli ete ezala nzela mituka elekaka kasi ezali wenzete yango tina sensibilisation mokonzi ya ville Daniel Bumba Lubaki azali kosala mokolo ya lelo tout embouteillé alors que nzela oyo esili de bout en bout bokasi de bout en bout wakadingi de wileri ti bokasi eza de bout en bout lelo ezalaki bongo mokolo ya suka avertissement ya suka dès ce soir les forces de l'ordre bakose déployer mpona koyeba koza ordre bisika oyo akotia likolo na ye akozala bongo ya kokangama bamagasin échantillon na bino na kati échantillon libanda te otika batrottoir ezala bongo libre mpona kopermettre bapassant batambola bako bongo kosalaka bachar na bango bakota na magasin bino paisiblement batrottoir so bokangi yango eprovoquera non seulement embouteillage parce que moto akotenga mpo tout ambutu te mais créera mpe baaccident nalingi lisusu komona mutu likolo ya balabala koteka te misala oyo esalami ezali bongo mpona kopermettre accessibilité aussi na marché central mais également kofluidifier ville ya Kinshasa mpona mbotali ya embouteillage batu bateka lisusu likolo te temps ya avertissement esili oyo akotia likolo na ye akokangama biloko na ye ozala bongo confisqué toprofite mpe na occasion mpona kopesa longonia na tata mokonzi ya mboka mpona volonté ya kosala bongo korestaure voirie ya Kinshasa komodernize voirie ya Kinshasa totambola likolo ya beto oyo tozwi
grâce à tata mokonzi ekolo mais ba civique ba commission ngo ba wenze oyo aza na posa koteka na prolonger temps ya kosala ba inscription mpona kozwa mesa na zando oyo se diriger na jardin botanique oyo kozwa mesa tokotolere lisusu te bato bateka likolo ya banzela nzela ezali mpona mituka ecircule mpona kopermettre à ce que to se mouvoir facilement nzela ezali esika koteka te ezali esika kotya fulu te donc là tozala na fermeté ya makasi na rigueur ya makasi et nous serons déterminés oyo akoluka kotya face contre l'état akokutana na l'état merci. Excellent. Déplacement d'honneur du commissariat urbain de la Gombe est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Commandant pour le commissaire supérieur adjoint, Abissi Nassimi.
devant embouteillage oyo embouteillage oyo so ozalaka na monga fula koyela nzela rond-point ezwaka hélicoptère to avion keye mosala mbala moko lelo lundi bamagasin nyonso eza kopanga na ville baindien bachinois baboyi kofungola bamagasin donc baboyi kofungola bamagasin po bato baoreklame ka batravailleur na bango baoreklame baofuta bango bien te baofuta bango bien te nde bato babangoyi babi baosala te tous les magasins en ville sont fermés tout sont fermés lelo oyebi te baindien oyo pourquoi baofuta bandeko na biso bien te on ne sait pas pourquoi to bandeko na biso so babi baréclame après une semaine 2 semaines problème on ne sait pas pourquoi. Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema.